Mabele mokonzi ozala kitoko, ozala mutu moko ya taille, ozala mutu moko te keno yo penza soki ozotambola bobenga yo mwasi nzambe. Mais jour moko mabele tobetela yango ka maboko tolobaka keno mabele mokonzi bandeko na nga. Mabele penza mokonzi lolendo nyonso na se ya mabele bandeko na nga esilaka. Kitoko nyonso, forme nyonso, taille nyonso na se ya mabele la famille ezala lisusu te. Vanité de vanité, tout est vanité. Biloko ya mokili nyonso ekoleka. Nyonso penza ekoleka bandeko na nga na système moko ya mawa. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu na makambo ya ndeko na biso, toye lisusu bandeko na nga ebele ya batu bako se rappeler surtout na ndeko na biso comédienne na biso ya tongo, abande ko s'incarner penza kitoko, mwasi ya pembe, mwasi ya taille, mwasi ya kitoko penza makasi na kombo ya Suzy Bantu. La famille lelo ba comédien ba leli lisusu Suzy Bantu. Baleli lisusu la famille Suzy Bantu. Nini esali que non ba comédienne na biso na ba comédien na biso baya kolela lisusu. Avant tokota kuna ekozala bien nanu toya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Chaîne moko yaba analyse terrible et pourquoi pas chaîne Yabana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tokendaka, kandenge tosalaka, soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV, ezalaka bien oza penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso, zo penza kiti na yo ovanda. Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge ezalaka, talela pe mwa heure na yo. Soki omoni ke non heure oyo eza nango tongo Étoile Lune Inès TV aosenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke non na minute oyo eza nango pokwa na osenga na yo kota olia soupe na yo. Mais soki omoni ke heure oyo penza epa na bino eza nango midi, heure moko ya repas. En tout cas na osenga na yo lisusu kota olia repas préféré na yo na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ezalaka toujours bien tango ozoliaka wana, ozomelaka wana. Côté mosusu salela biso pe partage, matisa pe volume ya émission na yo, matisa volume na téléphone na yo, na PC na yo, na télévision na yo, pour que batu mosusu penza kande tolobaka o bazali banda o bazana kati ya ndaku bayebaka Étoile Lune Inès TV, bango pe bakota bayoka nini eza na télévision, nini eosala mbutu kuna, makambu nini eza ya kobeba sur les réseaux sociaux. Bandeko nanga ekosala malamu mingi. Ka ndenge touti koloba Suzy Bantu moko ya ba comédienne na biso oyo bando kotisa masolo, bando kotisa makambo. Azalaki soki akoti sur scène bandeko nanga mutu nyonso
abandaki kosepela pas possible na façon na ye ya ko Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker la famille makambo ya kitoko, hein? Makambo ya kilikili, makambo ya somo, makambo moko ya kosepelisa la famille. Yo lelaka mukongo salaka yo pasi depuis obota mukongo na yo somo papa mukongo zo salaka yo pasi pas possible na butu boy soki olali mukongo kokate to sengi na yo benga Gavker na système moko ya bien kuna penza ba solution ya mukongo na yo eza na ndenge moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tozobeta na biso masolo kandenge to solola lelo Étoile Nines TV amemeli bino Suzi Bantu. Suzi Bantu moko ya ba comédienne na biso ya tongo. Moko ya ba comédienne na biso oyo abando sepelisa biso, abando changer ba humeur na biso, abando sekisa pe biso makasi. Suzi Bantu mingi na ba rôle na ye soki azo jouer azalaki ka mwasi moko ya ba tendresse na ba douceur ya makasi. Même par sa façon ya koloba. Ezalaka na théâtre, ezala nango na théâtre te. Azalaki mwasi moko soki azo lobo sentir douceur moko boye. Douceur moko ya bien penza makasi. Kota la pe Suzi Bantu. Mwasi nzambe, mwasi ya taille, mwasi ya forme, mwasi ya pembe. O ebele ya batu. Soki azana poswa mwindo, ake komela bakisi. Asombi ba mafuta oyo eza makasi pour que poso na ye échanger. Mais ya Suzi Bantu ezalaki nango naturel. Mwasi moko ya kitoko azalaki na ye na besoin ya maquillage ebele te ndenge tokomi komona lelo bato ebele komi ka make-up na make-up. Mais ye azalaki penza na temps wana te parce que naturellement déjà azalaki mwasi ya kitoko. Kitoko penza tolobaka kitoko. Pembe na ye, beauté na ye, forme na ye bandeko nanga o to bengaka toujours basi nzambe parce que ce to benga mutu mwasi nzambe c'est que azana makambo nyonso tout dedans. Bandeko nanga ya kokamwa ezalaki ke ndeko na biso comédien na biso atikaki biso. Sikoyo kandenge boyebi le 25 février il y a 2023 nde temps oyo to jour oyo comédienne na biso Suzi Bantu akufaki. Nde jour penza oyo Suzi Bantu akufaki bandeko nanga liwa na ye ezalaki neti liwa moko ya ndoto, neti makambo moko ya lokuta, neti makambo moko ya solo ebele ya batu na nouvelle wana ya liwa ya ndeko na biso comédienne na biso Suzi Bantu
ebele ya bato kutu babandaki kondima ngo te. Ebele ya bato bandimaki yango te. Bien ki akotaki hôpital, akotaki après un jour ayaki koyoka mwa bien, asalaki na mwa video na ye pona kokumisa Nzambe, pona kosensibiliser pe bandeko na biso mosusu. Et jour mosusu elandi, comédien na biso ayaki kokufa. Bandeko nanga, kandenge boyebi mama Etoiline Ines TV, yango toye penza kosala ba analyse na biso, toye penza kosolola, toye penza kosensibiliser bato. Tomonaki jour oyo atotalizaki une année na ye après liwa na ye, bandeko na ye ba camarades na ye, moi quelques comédiens bakendaki kandenge zalaka, place bakundaki ye, bakenda otia ba fleur, ba mosusu balelaki. Na ba membre famille na ye pe bakendaki, ba mosusu balelaki, bandeko nanga ezalaki mwa pasi. Balelaki otolobaka kolela penza, kolela ezalaki kuna ya makasi. Bandeko na biso ya ba Congolais balelaki Suzi Bantu. Kandenge balelaki etango akufaki. Tango pe ayaki ko totaliser une année le 25 wana février. Bandeko na biso pe mosusu bakendaki kuna, bakendaki lisusu kolela, ko se rappeler na Suzi Bantu. Kandenge azalaki na ye mwasi moko ya bien, azalaka na ba problème te, azalaki na ba problème na batu te. Bakendaki penza kolela ye bandeko na ngai. E osala pasi. Lelo oyo koya komona batu mosusu, c'est comme si bao comprendre réalité ya mokilité, bao comprendre réalité ya liwate. Dans quel sens? Toko taka na bandeko na biso ya maboke. Mosusu biso tolobaka, mwa makambo moko soki ekomeli bino e ya kote ya bino. Mais na monde ya bandeko na biso, monde théâtral, ya bandeko na biso basalaka ba théâtre, c'est comme si makambo wana baomona kango te. Kandenge bamonaki liwa ya ndeko na biso Suzi Bantu, liwa ya ndeko na biso Diana Makila, c'est comme si ebele ya bandeko na biso liwa wana eyaki kote ya bango te. Do bandeko na biso c'est comme si baza na bango kaka to vivre na biso. To vivre na biso bao comprendre penza makambo te. Bandeko na biso ba comédien. Kandenge touti koloba mabele mokonzi, lolendo ya nini, koswana ya nini, kimotema mabe ya nini, kisongi ya nini, koboma na pourquoi. Biso nyonso bazolo na biso ezo pointe mabele pona olakisaka keno biso nyonso toza baleki nzela. Mutu oya ko vivre kana se ya moi éternellement awa azate. Biso nyonso toza baleki nzela. Kimotema mabe ya nini, cher comédien? Pourquoi bozolingana te? Pourquoi bolingi ka matata na matata? Ata baliwa ya bandeko na bino ezote ya bino te. Ezote ya kabino te bandeko na ngai. Ezote ya kabino te. Lelo ekomi kaka tolali tolamuki oyo kaka comédienne Kingandi abrisaki silence, comédienne Kingandi sortie médiatique, comédienne Kingandi emataki ekitaki ekomi nango ka bongo na ba comédien na biso. E osala pasi. Na sepelaki na message ya Mama Top. Mama Top na mukolo oyo Suzi Bantu akokisaki une année après kokufa. Mama Top ayaki penza na ba post na ye mibale oya komaki na page na ye ya Facebook. Bandeko nanga epesaki nga mwa mosusu ovandi olobi non bablo mosusu ezaka message azo lancer. Eza penza message aye ko lancer pour la communauté, aye ko lancer pour na bandeko na bango banani ba comédien. Bandeko nanga ezo sala pasi. Na tangela bino nanu message ya Mama Top. Message na ye ya liboso penza ezalaki keno kandenge ezalaka alobi ena déjà depuis otiki biso Suzi Bantu repose en paix ma sœur. Message a mibale ya Mama Top alobi nini? Mabele mokonzi totika lolendo oyo
ekomema esika moko te. Tala suka ya mutu nyonso na se ya moi oyo. Molimo na yo epema na kimia. Bandeko na nga, oyo ezaka ba message ya mama top. Tango ndeko na biso Suzy Bantu atotalizaki ane moko. Message na ye ya misatu. Vanité de vanité. Mwasi oyo alingaki kolata, alingaki bopeto, pembe ezanga ndunda. Ezanga likwanza. Totika lolendo s'il vous plaît. Tolingana. Tosala oyo nzambe azosenga na biso. Ekozala malamu mingi. Message ya mama top la famille. Message moko kitoko. Message moko ya oloba keno otangi yango ata soki olingaki osala mutu mabe ozongi. Lolendo nyonso tosalaka mwasi ya fier, mwasi ya lolendo. Sana basi mosusu soki ozotambola boye, mosusu omituna mwasi yango oyo. Alingi konyata mabele teto ezande nini. Kandenga lobi Suzy Bantu azaki mwasi moko sandunda. Mwasi moko balobaka pembe nde pembe. Mais lelo aza lisusu na biso te. Bandeko nanga, vanité de vanité, tout est vanité. Ezalaka na ba comédien na biso, ezalaka na biso mosusu toza na biso na monde artistique te. Mais to yebaka na mutu keno vanité de vanité, tout est vanité. To bongisa ba chemin na biso. Lelo to lobi, Nzamba koki ko benga biso. Siko tango Nzamba obenga biso. Toko yebisa Nzambe nini, o Nzambe pardon, nazana nous prêter, nazana nous prêter. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bandeko nanga oyo ezalaki ka mwa message ya mokuse nalingaki na partager na bino. Eza na batu mosusu na monde lelo bazo vivre na bango kaka tika to vivre, tika to vivre, tika to zala, tika to sala bisala sala na biso. Mais ba obosa na keno un jour baza na compte à rendre et pas ya Nzambe. To bongisa banzela na biso, to bongisa façon na biso ya ko vivre. To bongisa bandeko na ngai façon na biso ya kotambola. Parce que liwa oyo eyaka ndenge na ndenge. Eza na batu mosusu ngana lobaka toujours peut-être bazwa grâce abeli akie na hôpital docteur ayebisi ke no maladie na yo oyo okokufa na yo. Tomonaka na ba place mosusu ba hôpital mosusu mona peut-être 2 mois ekokuka te okokufa. Moni mutu akomi ko s'apprêter, akomi ko se préparer. Je m'excuse, s'il s'agit que non asenga babolimbisi. Aokota sengi babolimbisi na ye pa ya Nzambe pa ya bato abongisi na ye nzela na ye. Mais za na bato mosusu bakufaka liwa
mosusu alamuki na ye na tongo très bien makambo nyonso ezosala bien o mutu kaka pamba oyo mutu esalinga pasi bapesi ye mwa kisi ameli o nakende olala nde kokende bato mosusu accident kana accident wana akufi bato mosusu bakufaka kana se ya pongi alali ka ndenge mutu nyonso alalaka butu o tolala aplanifie na journée na ye alobi na osala boye me tongo ekotana mutu azolamuka te donc mutu nyonso aza na ndenge na ya kokufa. Alors comme Nzambe na bolingo na ye yo nanga toza nanu envie ndeko nanga bando bongisaka nzela na yo bando bongisaka vie na yo parce que Nzambe alola sala biso grâce pe moto zalaka nango a renouvelaka yango après une seconde azo renouvelaka pe mana biso eza bongo parce que soki a décidé ataka ndenge osala émission osala émission bongo a décidé que non ya yo c'est fini kana osala émission boye okatani parce que to mona bato mosusu aza na prière bazo sambela na butu balala na famille mobimba mais famille bakanisi ke bango nyonso bazo sambela nzoka moko kana kati ya prière wana aza ya kokufa na ye basilisi prière bamoni ka mwana na bango aza ka boye maboko ka boye neti mutu azo sambela balobi te to distraire ye te azo sambela bavandi après une heure de temps balobi ata ko sambela tina ero azo sambela kaka bakendo bouger boye mutu azo bouger te bamema ye na hôpital balobi nini mutu asi akufa na ye kala mutu akufa na ye kala donc wana nyonso ka mpona oloba Nzambe akoki kozwa motema na yo to molimo na yo air nyonso seconde nyonso ezalaka bongo to bongisa façon na biso ya kovivre kana batu ya kotambolaka surtout na se ya moi parce que liwa eyebisaka mutu te ke non lelo nde jour na yo lobi nde jour ya mutu tel te liwa eyaka nango eyaka penza olinga te liwa ekoya nango na ndenge nango na système kaka ya mabe donc ezalaka bongo bandeko na ngai yango ya mukie kaka nalingaki na partager na bino na partager na famille mobimba ya Étoile Nines TV ka ndenge ezalaka tokomi na biso na suka mais avant na sukisa ekozala bien nanu na ya kopesa mwa bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na nga na ye moko mama Tina Sambia bambote na nga na mama Joséphine bambote na nga na mama Titi bambote na nga na ye moko madame Judith Diampo Visa bambote na nga na bino nyonso bolandaka Étoile Nines TV tonton héritier Yola boza penza ebele madame Grace Mpoi na pesi bino bambote bisika nyonso bolandaka nga na système kaka ya nini ya tokos bandeko na nga ka ndenge tosilisa na biso émission na biso na tuna nanu bino bato asika est-ce que bosabona déjà ya soki bosabona gloire au Seigneur est-ce que bosali déjà partage ya vidéo na biso tolela ba partage biso tolinga ba partage na niveau moko pas possible côté mosusu ka ndenge kendaka côté mosusu ka ndenge tambolaka est-ce que botia ba commentaire soki botia déjà ba commentaire que Dieu vous bénisse surtout abondamment wana bo permettre biso toyebisa bino kaka bay na système moko kaka ya tokos tokomona na lisusu na bémission mosusu na système kaka ya bien bye et à la